Wera azwa micro otanga kombo a frigo. Wera zo mérite respect. Yamakasi. Babina biso ba ferry. Ba communauté bisika ba wera ba koma. Ah bon. Mais sans polémique. Faire la communauté place ba wera ba koma. Mutuloko ba wera. Mutuloko ba wera na talaka wera. OK. Akena maye. Akena maye. Soba 3 pour nanga. Basta. Ya Congo. Sans polémique. Sans polémique. Fali. Wera. Kofi. Bongo Ferry. Mais soba star. Bazwaka exemple ya Fali. Bazwaka. Exemple ya Fali. Atikala jamais kofinga ta mukolo morote. Atikala jamais kobenga mu jalousie. Fali so botué na TV boni wera. En tout cas respect na ba grand frère, respect na ba vie na biso. Fali pour passer bien éduqué. Fali pour pas. Na ba mission à Congo, elle est très bien éduqué. Très bien éduqué. Parce qu'il y a très éducation. Elle est éduquée. Fali pour pas ça. Très éducation. Elle est éduquée. Pour nanga aigle ya wenge zaka mo pour zaka wate. Oh. Ngapo nangai. Obenga wata aigle na ndenge nini? Aigle ya wenge na bi ya wenge. Ya wenge. Parce que azana vision moko ya aigle. Ngapo nangai na wenge ba encourager na ba héritier. Na wenge ba encourager. Ba encourager na héritier watana be parce que Pensa biso départ unique. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision, là où je reçois pour vous aujourd'hui Petit Fally. Je pense que ça fait un bail de 18 ans sur la terre, mais après avoir tourné africain, je vous dis félicitations déjà un artiste autour de ça, la tournée africaine à Zongeli Bisso na Kinshasa, là vraiment tout sauf rien. Pourquoi pas aussi tout au long de cette émission, tout martelé, tout au bêta c'était la couleur Tonae Fally Poupa, l'artiste le plus célèbre. Oyo bientôt là battement aux la Stade de France. Est-ce que Petit Fally aussi à la parmi bateau yo pour accompagner Koulou Tunae tout au long de cette émission tu redécouvrir en gros mais tu as pété au bêta où tu es à actualité à la haine je pense que Maramoutou ça la me belé ces derniers temps tu sur le lango tout au long de cette émission artiste fait rigoler aussi qui na échangeur pourquoi pas aussi de parler aussi de l'artiste Koffi Olomide Quadra Koraman tout au long de cette émission avec Petit Fally. Je profite pour saluer déjà Dada Ulungu, on a bien arrêté maman sociale à l'hôtel Bisso Pesikoyo. Un grand merci aussi à Drey Mabaya. Drey Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi, je dis et je répète, Drey Mabaya, merci pour tout. Un grand merci aussi à Gianni Tambo Business, Gianni Tambo Multiple Business, et Rolanda Bisso Sikoyo, pourquoi pas aussi à ma grande sœur chérie, Clarisse Mouyembi, ya Gilenga Tsebe, Clarisse Mouyembi, ya Kulutu na biso Gilenga Tsebe, na pesi bambote, ba bon séjour na ina Kinshasa, Gilenga Tsebe. Merci vraiment à tout Rolanda Bisso, chantez ça qui est derrière la caméra, ça rose à même morale, nanga fonga la biso rosala vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Petit Fally, leader, l'homme de Diki Diki, l'homme d'Amen, l'homme de plusieurs chansons. On est là. Petit Fally. Sinon, bonne santé. Ouais, ça va. Tu vas santé, ça va. Bon retour déjà au pays. Merci beaucoup. Après avoir cautionné Kampala, Brazzaville, Kolwezi, tournée africaine. Félicitations. Hein. Ah, Talara. Mamoto Sala. Faut j'appelle à rêve dans votre. Ok. Et dire au Sala, Moussala, moi, Boyantela, non. Au Sala, Moussala, et mon pays, les autres sont moi, Lipa. Les autres, ça la paix, na carrière, paix, il y a musical, et ça la paix, moi, bien, quoi, et motive, paix, moi, le roman, ah bon? Ah, ça, tu obéis, tu musique, bah, c'est non. Tant que tu as musique, bah, c'est pela, yo, polia. Voilà. Mais yo, moi, tant au hôtel, à Mamozo, ça va. Je papa, n'a fallu pour pas n'importe quoi. Toi, tu as collé sa musique. Pour musique, il est sa mission. Oh. Voilà. Yo, peux le lot, on laisse sa musique, il est. Yo za na liste wana te. Non. Ya bato azole sa musique. Na tawana te taneleka. Moi bata wando ya mbaganga wana. Tawana de leka. Lelo mina tamu susu. Lelo musique ezole sa Petit Fally. Pourquoi pas? Ah non, félicitations. Pourquoi pas? So utenda batu loka ba papa de Okasongo. Batu lokola baba Gigi Sesao, lokola Simon Ikamba. Petit béton. Miguel Tshisekedi le climat tempéré a changé combo. Oh, le climat tempéré Miguel Tshisekedi. Le climat tempéré. Le climat tempéré. Bato na on est là Kalombo boss lady. Okay. On est là Kalombo boss lady bato yo balingi ko zala bato ba avancer comme ba yati aux ambrota. Ya de ya. En tout cas bato balingi bato to avancer. Na ba jeune lelo eza pasi po bato loko ba yati aux ambrota. Bato loko la Et oui, il y a un bateau, mais mutulo ya teo non na. Non, il est penja na habité. Azana motema ko. Nzamba sala ndenge mususu. Ah, ya teo. En tout cas, azala kaka. Ya teo zambota, ça yo ma trop. Ya zo ba Gigi c'est ça wa l'équipement tempéré. Ah bon. En tout cas, bazala pour na biso. En tout cas, ya lo ba minyati. Bazala belé kutu. Belé. Ouais. Voilà, mais de yo moko Petit Fally, lelo tango rotala. Makambo sala lelo, ba tourner aux la sollicité par-ci par-là. Ou tu es aux Gabon, ou tu es aux Point Noir, ou tu es aux Kampala, ou tu es aux Kolwezi, ou tu es aux la. On va presque me souvenir comment qui m'a. Belé. Tous les gens qui tourner à Lumumbashi. Ah bon. Kolwezi, Lumumbashi, Kasumbale, Salikasi, Bamiringi, tous les gens qui sont bamboka wana pona
musicien faut travailler. Moni tango travailler et bien on contrat. OK. Moni musala nyonso to bo ba fali pour pas aza toujours likolo, aza toujours na avance parce que à travailler ko travailler on a ba contrat et travail on est zo bota ba contrat. Très bien. Comme maman mo ba oteka mapa na coin. Ça soma ki mapa ya 10 000. Faut le kako na 20 000. Normalement. Mais on zateka zaga na 10 000 wana non. 10 000. Faut zaga na 20 000 parce que le moi 5 000 ya programme ole nanda. Alors ça moi 5 000 pour na ko travailler. Moi 10 000 francs pour ba bénéfice. On se montre. Il y a mon iboba qui fallait ça toujours trop d'avance, fallait ça toujours à les kabiso. Pourquoi? Parce que boye ba vision té. Boye ba loko bo salate. Boye kana ba polémique, boye kana ba problème moko boye kaka na ba nzota batu. Ce que vous comprenez bien ondé. Vous comprenez bien ondé. Vivre dans notre vision, détermination pour comprendre ce que nous allons vivre dans la vie. Très bien. Donc, tout le balilo, secret à Petit Fally. Premièrement, il y a travail. Travail. Et puis vision. Surtout, totalement, ça n'a pas de Zagarala. Au moins, que à bêta musique kala. Mais tellement, à ça toujours monter à Bosaka, à l'embaraté, il y avait comme CP Bissika à Zalelo na Micho. C'est ça la vie. Pourquoi pas? À ça la génération nanga. OK. Ngai na cause la yaya na ninga carrière. Mais papa génération que y a musique. Pourquoi pas? Non, on aurait moninga na pesa force. Quand peut batouper ba on aura quand pesa la force. Pourquoi pas? Ah non. Ça moninga zo avancer CP là. Oui. Ozana keto point. Au CP le penelo ba betina Sims. Kitoko, félicitations. En tout cas, il y a bonne des alara. Faut qu'on encourage les jeunes. Très bien. Parce que la génération n'a besoin de bango. Ou les qui na télé, aux autres ça peut force, na muninga. Et puis ça peut moi idée mon robot. Voilà, c'est ça. Ah. Mais lelo, yo mo tango rotala ba tourno ko beta. Oyo tango susu ba kulu tunayo pe oyo babanda pe musique avant yo oyo kala kutu avant que me kala benga yo yebi pe oyebi ke za kala yo yebi bino wa vena biso to boya biso bomo ninga na bomo na ngana obanda bomo na pene na zo avancer bomo na tepe na o mata ti na ko na za pe le bisika na za lelo mais le bela oni ni tant ozo mona ma mso ozo sala mais artiste mso banda kala ope oyo ka bango to tala bango na TV bazo sala makambo oyo ozo sala ti Petit Fally eza likambo vision na entourage. Au moins, musique à l'élève, vous avez exemple, au bois qui y a tout sambrot, au bois qui miguette, c'est que le climat tempéré, au bois qui vient à Bisso au Kemba, à Brazzaville, ministre au Kemba, ou bien maman Coco Claudia Sasso, Fondation Sunga. Maman Coco Claudia Sasso. Fondation Sunga, ce que au Koboka Fondation Sunga, ou bien au bois qui beaucoup la gilo en omboyo. Ce que tango bois qui bango bayo ki libanga ba bengi yo mais pourquoi ma Petit Fally ozaki pe na batu na simana ba bana ko soutenir yo na tango anjala très bien ozaki pe na batu mo bo ba no peso ka ba conseil ko lemba te ko sim ko le loso ko exemple $1000 ba kabeli yo mais zonga pe simate tala pe sima baninga pe bazana sima yo linga ojuka $1000 mboli ka yo moko mais obosani bato yo bozaki na bona passe. Quand on avance la musique, on va soutenir yo. Yo moni Fally pour pas avancer toujours, aza toujours reconnaissant na batuna ya kala. Aibi kita sur les cas tu zalaka naye, et dit badiata tu zalaka naye, fait gagner la merveille tu zalaka naye, et Coco di la sopera tu zalaka naye, 50 balono tu zalaka naye, Ika de Yong tu zalaka naye, Patrick Bakala tu zalaka naye, ya do mo patas contre le baté. Ya do. Babubuli yondela tozalaka na bango voilà osoma ke Fally pour pas toujours a toujours reconnaissant na batuna ye oyo bauta na passe oyo msusu bali apelo sona kwa msusu lo somogeza ki mafuta me ba supporter ka ekosimba parce que azaki na ba conseiller ya bien même na politique chose na ba conseiller ya bien te mambo kendaka bien te même na musique chose na ba conseiller ya bien te mambo kendaka bien te même na balle faut na ba conseiller ya bien. Musique na biso kongeso kufa pona lokoso pona kolula kwa vie ozuli lo muke obosani batuna yo obozaki na tango passe ah bon koko avancer ndeni OK liboso ndeni pombonga ya mupepe si mbonga za makila lelo ya yo lobi ya moninga très bien osomona yelo ko batu ba comprendre la musique ya kongunde ya wana voilà mais comme conseil bon
après ça conseil na TVT mais comme conseil t'es pas imité tout cela non tunayo exemple le rôle là ba miel de sang ba blanc na mosaka ba soleil wanga ba sele scram au dernier chose kanga pénaliste ba nozo tangi omoni na kata ote moni makambo yozo sala bango bazo sala ngote bon mutamtane to nae onja machaka tinae okozo yemba ka danger boko mabisika petit fala zati moi so na ba époque to tika ba ignorance em susu to le kana ba télé ko fing ba sele wana ba sama mamine na mboka oyo très bien mais ezaka vision na détermination ayeba ke loko nini ya ko sala osomon voilà mais baza ba animateur oyo pe ba anima pe mboka oyo baza ba animateur ba sambo pe zala ninga ba animateur mais bango moko ba na vision te ba na vision ya petit falité ba na vision ya falité baza na vision ya lokola torobani lokola Gez Maritete baza na vision lokola Tidiane Marioté Tidiane Mario wala baza pe na vision lokola o Zakara Azoya c'est ça mutu na vision na ye parce que à part l'ignorance ba selo ba beta ba musique ba musique était ba sala ba générique bazali ba animateur pe ba motiver ki pe mboka oyo bon soleil wanga pourquoi pas et ça kaka eloko ma biseza nini to komi ko tia polémique trop to bosani copie to bosani musala to komi ko le na sima ya bato fona finga mutu opona lia fona finga fali po batala ngapona lia non yo za musicien travailler OK combien de personnes combien de fanatiques ba na monde oyo ko beta pe loko no pe simbi bato chopeka petit fali ebela baloma petit fali ka comédien petit moko sexe bato na ba bar petit moko utana ba boka sexe bato mais ba ko sutuka dikidiki est-ce que ba beta dikidiki non osomon vie ezake yebeloko sala pour bisiko zokeni bato ba komi trop kisir na ba internet bato ba komi trop jalousie bato ba komi trop panika ya zui mais bo bandaka musique yango bino nyonso est-ce que bo bandaki musique bino nyonso yo banomona te ke mutu aza na vision yo banomona te ke mutu azoyemba ye biso un jour okoma boye vision eza moke mais polémique ebele vision moke polémique ebele oloba ebele oyo kosala mosala te oloba ebele bamona mutu moko tie olati na obi otie poudre oyeka po ofingaka mutu po olia na nsima mutu donc olia koyemba eza bato bafingaka fali so mutu aofinga fali bafanatike baokotela mutu wana eza bato balingaka bozwi ya fali te mais mutu lokwa fala aza mutu akoencourage na vie OK so mwe mutu aleki na te bafingi fali bato mpe baokoma te mpe mabe ya fali seke baza bato balingaka mpe baavance te baza bato oyo nakoloba nini ba irresponsable parce que soko za irresponsable to za pena responsable comme nga bo courage na oluka na mutoki nanga na lobela fali nanga na likota ka ba vie privée ba tuté oko yoki langa jalousie. OK faut toujours encourager que petit on pour avancer mais so ba le ka ba internet ba ko mater mabe baza ba irresponsable parce que responsable ko ya te afinga mutuka abona loyenge non très bien courage ko ya te le ka na internet a commenter mabe non te a otala ka na osomona c'est ça. Voilà, mais lelo na musique à Congo petit fali poser place. Wana il faut tous à la bena vrai na yo. Poser place, poser na bilo européen kangi. Mais lelo yo montant au la culture na. Est-ce que ça fait na artiste yo mo reko lobate ye o ngala leki na no pour l'instant. Bon ngala leki na mututi. Na pena bona leki na mututi. Ngala leki na mututi. OK. Musalande e ko salo le kabatu. Très bien. Parce que ça na distraction. Osaka na ba polémique, osaka na ba distrait, au jamais au tika la jamais quoi avancer. Nga leki na mututi. Malgré autres choses. Nga ba pesa nda merci. Ninga longola ba bisika mo bona zalaki, ninga zo komisa bisika pe na barati. Voilà, c'est ça. A komisa pe place à bombeli. Voilà, c'est ça. Mais koleka mutu na leki na oti. Voilà. Mais ça te dérange pas aujourd'hui, bah, si tu as ça na Congo, ou ça en Afrique, zéro salle en Europe, à part ou accompagné à Koulou, tu n'as fallu pour pas le toujours mon appel, bah, ta génération, bah, de rebelles, bah, signé, bah, date. Amen. Bah, tu as date en Europe, c'est vraiment la Arabie, au casino de Paris, n'a été sur le solon, Kenawa, plutôt, bah, producteur en bazate. Bon, au moins, on a vu, faut tenter la chance. Toi, boya, y a Marabiso. To misama kambo esengeli kana musique to misama vie privée ya batute we vie privée na nganda kuti to belaka makambo o esengeli za na musique
musique eza stratégie non nakoba bo na obeta na ngalobi na matetu bien na limba bien na kingabwa osutuki boye pe na beti pe na ma campagne mais na pesi ka information bato matete lemba matikingabwa bayeba ke Petit Fally ko beta kaka aroya osomona muti po zaka na vision po zaka na ba idée parce que idée pe benda ka pe bato pe ba ya pembe na parce que za na idée te muti po ya te nga biseka idée o monique au tiens une idée wana to travailler ok c'est ça donc ba producteur ou ba monique musique est un business voilà Petit Fally la porte est grandement ouverte voilà c'est ça ba ko contacter Petit Fally aux à la salon igola quoi fait ikote igela quoi fait ikote salon igela quoi fait ikote grand frère propre on est ensemble igela quoi fait ikote kitokos voilà Petit Fally maman Fanny na Paris moté ma papa Gilles na la bato belé que soit na tesa léon na Paris bato ba soutenir ba bato na lokola ba betrock salon ba betrock bato lokola ba tankale ga base garde non na bato belé oyo ba ko soutenir na Paris pe sali toni mais to pe sakata na ba fan pourquoi pas na mona aigle non que so ho chepe na date bo na za mona aigle na mo pe na encourager bato ba encourager pourquoi pas bato ko doit ba polémique ba beta na Paris ba beta partout ba ça ba plaît nga mutu nazara toujours na ba respect nga na ba manière nga ba balingela nga pourquoi pas te na beta plaît très bien pourquoi pas voilà mais kulutu na yo Petit Fally et kulutu na yo Fally Ipupa bientôt à annoncer Stade de France oyambaki message wana tosa obika Fally Ipupa oh comme on est na tché déjà que tosa obika Fally Ipupa tosa obika yes on so tosi tobika ndeni eza wa yo za na makam na bangi oti na obika ndeni te obika te o raté tosa obika voilà mais Stade de France wana lelo soki e annoncé pour na moni bandeko ba koloba même ye mo Fally Ipupa lobi 2026 c'est demain yo pour oser la concert wana ya Stade de France. En tout cas, j'ai la conseil papa nanga l'homme qui a osé extraordinaire Fally Ipupa. L'homme qui a osé bato ya respecter. Bato ba osama minene. Oyo pomboka est avancé, pomboka ezaka na top. En tout cas, Fally Ipupa otika mboka na biso bien. Par rapport à libana mboka, en tout cas, to pesa ba force à vous trop, to pesa ba force à toi trop. To koma kaka kotala kaka nyonso azosala pour atota parce que zobi force à toi force à vous déjà à mon tout Stade de France ezali panango bateki artiste moko artiste musicien congolais annoncé qu'habite Stade de France si faut assurer na yo que vous avez ba fan partout pour bon donc maloba Fally ya kala na banji mone ya kala obi fala loba nakoloba nini voilà. Biso tout ça qui est belé, mais tout ça partout. Ok. Parce que tout ça qui est belé, quand ici comme encore. Tu entends ça, faut tout ça partout. Pour attaquer qui na gauche, bah tu vas mais ça Nathalie, Abidjan, baoya, Cameroun, baoya, Côte d'Ivoire, baoya, Sénégal, baoya, Gabon, baoya, Guinée, baoya, RDC de la République démocratique du Congo, baoya, ce qui est en Europe, écoute Golobati. Il y a que hasard partout. Fally Ipupa. Ba misa mikolo ba mikolo baza ba Nigeria ba beta Stade de France. Pourquoi peut-être légende Fally Ipupa extraordinaire attendre sa stade wana. Est-ce que vous allez facile pour réaliser en na plein na ba critères nyonso pour na. Non ben tant on beti de arène à 40 000 places. Na Stade de France à quel moment? Le Stade de France c'est à 80 000 places hein. Abiboye. Double. Non, Abiboye. Abeta coup Stade des Martyrs. Oyo l'équipe à Stade de Belé na Mouné na Tondisa. Pourquoi Stade de France? Fallait bi copite. OK. Fally azam mutope ça temps. O metege bino to bota ba date na bino ba loyenge boye. Ya zotala nano position. Parce que ce qui a pris les locaux bino bo seka bo chola. Ya tala ka position. Faut c'est le moko po. La carrière na et sauvaraye. Ya ko ça na sentiment batute.
Comprendre? Très bien. Parce que avant de se mettre dans sentiment bateau, mais bobomi beaucoup ici. Fali Poupa. Faut ça comme la vision na yé, o azomoni là. Comme aigle. Mais nous sommes là, après Fali Poupa et aux Alapes artistes congolais au Parokende. Naibeka tosuka wana. Théo, mais ça. Naibeka tosuka bakoya. Au Parosé. Oh roga baka boko landa. Barolanda pe. Total Stade de France. Waskonde. Singana kingo bebeke na kali bino sikoboya. Ça de pour la petite Fali Stade de France les a pris à Souka. Naiboye, comment Fali? Abi na baoke bosala nyos. Mais ponanga na suki sibino. Ponanga aigle. Na mona ka bino na singa likolo. Singa na kingo. Le kabeta. Zelanga na sisa yo le kabeta. Mais yo pe nous sommes na ba misia mboka. De ba boyembelo. Kasongo ye mobile nanga. Kasongo mona wewo zonga libala. Oh ye. Kasongo mobali na ngai zonga libala mobali na ngai ne ba yembela bino otala ba challenge wana te kasongo ba muto arrosé oza dudu kwe bakango singa na kingo sala ba che atangi bino donc pona yo boleka ya biboy bosala nyonso te basala nyonso te pour jusqu'à présent balobelaka bango non ndenge biso tokanisaka na Congo no parce que nga na olekana te mpona kodefendre mutu na nga kolobela mutu na batu na bana batu na bango comme ntango ya bamutu akuna aodefendre ka mutu na ye biso tobika bosala nyonso mais mpona biso en tout cas Stade de France singa na kingo mobali na nga kasongo ye mobali na nga zonga libala oye kasongo mwana wewe mobali na nga petit Fali mais kulu tunao en tout cas Fali Poupa sois béni oh sois béni j'ai le wanjambe sois béni au tel fait concert à Beta en Angola je pense que yo pose à une pleine tabino boloba yesu azonga na mokili en tout cas ezaka Fali yesu nde Fali o yesu akozonga mokolo nini yesu akozonga mokolo kasi ye wana ti nzoka tozalaka deja na yesu ye wana papa ye wana mwana nzambe Fali Poupa Ershama yoka nabwaki yo manager univers manager privé Fantaki nabwaki yo Gomez chef Jonathan Likompa, Kevin Mata. En tout cas, je te salue à tout le monde. Kevin Mata aussi, mon frère. La question va m'boter. Je pense que c'est Zonga. Parce que mon toit sala et Simbarak. Mon toit sala et qui est bien. Abotama la bénédiction. Bénédiction. Oh maman Monique na papa Faustin. Na habité ceux qui baboté, ceux qui njamba salaka ati. Pardon. Batubaza. Fali yesu. Mutu moko social, mutu malamu, azue de batu, au kanga batu mitema te, au la seningo, au la batu ningo péché pour avancer non. Ati. Et puis un entourage bien. Fali hein. Un entourage bien. Ya moi maman épée, ils ont qui toujours word. Ah bon. Voilà. Mais juste yo fait en absence na yo, tout ça qui na Maman Bilabel, la légende vivante, où elle a hospitalisé, à un accident, geste où tout le monde qui Maman Nana Ketchup, Fali Poupa, Basala qui pour nous soutenir Maman Bilabel, dans le moment où elle a hospitalisé, même de loin, je pense que mon qui et ça là qui on est ma mère wana bazaba to base maman mine na mboka oyo Maman Bilabel bazaba mère ba tika ba kombo puis bana ba njembo esila kate ba mama miliabé na baza ba bato pinja ki ofandi o ba non baza ba to féliciter na ninga basi moi c'est autant ba Rihanna ba Beyoncé Focha Maman Bilabel pe donc tant ba Rihanna Beyoncé pinja ya Congo parce qu'il y a ba njembo oyo na ebite mutabeta ba rumba bon rumba lokola njembo nini na ke Nairobi yebisa sko njembo bongo ebetaka lokola ba otoko matex ya sika baza ba mère penya ya ko féliciter en tout cas te bazala zala kaka ah bon comprendre bazala parce que basama mwa minene ba bini samboka oyo
bakoma banjembo kitoko banjembo na monge yokana partout babeta ba salle non maintenant mozo mon la paix moi comparaison oh nana yembaki ba pecho babimaki ba siba ba grand tagawana oh maman la belle grand-mère ndo mona rafali pour ba grand-mère tagawana no mona kuna kota basi grand-mère azaka te grand-mère azaka wana ba même il y a ba tupenya obenga ba grand-mère azaka wana OK maintenant je pense que au soulever le mot très capital ba même ba beta musique ya mbongo la musique ya lix OK maintenant ba au ça peu comparaison bazo comparer maman Bilabel na Cindy Leker je pense que moi qui omoni na polémique pe atia c'est ça polémique na lika na vie privée ya bato mais non vie privée te eza maman musique par rapport à ya carrière ya musique on ko comparer maman Bilabel na maman Cindy. OK maman ozalara maman mona pas zara mona mais ba autre ba maman ba autre ba beta ba musique a bien mais par rapport ya carrière total la carrière Mami il a basé toujours l'écolo. Basé l'écolo. Mais n'ingue ya carrière. Mais Cindy a bêté biloko bien. Au pays mokili yoka to sepe là. Mais ko compara ka Lyon. Na les foti. Ah. Ba compara Lyon na les foti. Ba compara Lyon na éléphante. Voilà. Et on comprend. Ça se place. Dans ce que tu as comparé, maman Bilabel tena Cindy Leker. O mato kita lioka mtalia banyama na zamba. OK. Mais pour la polémique, wa mère, mais bon moko ba scène na biso scène ngana no totanga nani. Cindy Leker. Ouais, scène na Cindy Leker, mère kutu maman. Bon on peut respecter mais on a pe na sa kutu wa penya mère. OK. Ba on nyonso génération nyonso respecter mais wala génération tu ya basi ouais bika yema njembo ebeta bika ya yebani avec ya respecter maman na génération basi bika maman na nde a légende ya biso ya basi aza légende aza légende ba onyo Sarah Kalume na biboye baza ebele to na tangi na che prière na che singiliti na che prière c'est que ba nyonso basi nyonso parce que maman na aza légende maman Bilabel mais nga na fingi mututé mais na bi batutu ba yemba bien mututu wana kombo batutu ba na banjimbo bien mais maman na za légende vivant ya basi mais est-ce que et déranger que peut-être on bande au monde na bazo finga maman Bilabel non na bi boye fala sa ku maman minene ya minene o mukili mais keda sa ku ta sa maman minene ba finga ye yesu kuta ya abikisa batu bakufi misu mutakata na makolo ate misie baboya ye pourquoi pas être que maman Bilabel baboya ye mokili oyo mutu nyonso balingaka mutu azwati comme ngana bona otaki na babar na banjela leo pe nazo avancer bato ba osepela te kwa mutu anga otaki mboka azo avancer nana osepela omwa ka jalousie ezala kaka yesu mona pourquoi yete mère ko kipa mambo ya tema Bilabel zaka na mutema mama zala maîtresse za mutema munene ni na zaka na Prisca la mignonne mama na maka ilese ninga zaka mutema munene yo pesa mutema munene ninge mama na ketchup zaka mutema munene yo pesa mutema munene mokilo yo toza bato mabena bato malamu mokile sama na liloba voilà mokile sama na liloba voilà petit Fally je pense que dans les caté sangena tuno motuno aux artistes et musiciens lelo entre Ferregola et Weranson et Rokende moi genre total la émission moro na ebiti s'oppose autant Rolandango oyo artiste Ferregola aloba très bien que sera salara nzembo ya vie jaloux et zalara pour Weranson à chokaka et azora ba artiste et musicien na yone zaki façon ya ko répliquer pour l'axagaza pe mobali ya rotake pe kulutu na ye Weranson mais lelo tomoni Ferregola auti robeta concert na échangeur o ayemi nzembo vie jaloux et créé pena scandale ya rosaranate ba Gaulois na ba Weransonique na ba na wenge musique à maison mère au balobi Ferregola azo traité artiste Weranson de vieux jaloux et peut-être tant on la bablo bon en tant qu'artiste comme conseil ba moi mke ba beta rambonda ba kolo ba binaka pourquoi pas alors tu as la famille musicale très bien côté ba information très bien voilà tu peux dire quoi bon ba comparer papa na monati comprends ba comparer papa na monati omoni
Apa bapancho tout ça là o to le ba polémique ba Kofi ba JB ba Papa Wemba baza ba to penza ki ofandi obite nzambe zo lokumu po banjira ba to oyo pe ba sabi so beto za na mizi na biso. Très bien. Omoni koyemba danger. Ou bien kobina danger. Ezate ke oleki batu mususu. Eza mususu ba batama ba position bango yebana te. Eza mususu azana $1 million na ndako. Mona keka bongo bongo mais millionnaire. Eza mususu aneka na $100 mais abimina libana ba mona ye ya za danger. Mais mususu azana $1 million ma batama na ye. Bi obuleka mutusa na elo te ya bomo na kaye a kota ba buzo batiki. Bazo ka exemple ya Fali. Bazwaka Exemple à Fali. Ti ninga banaka makamnayi. Atikala jamais ko finga ta mukolo moroti. Atikala jamais ko benga mutu jalousie. Fali so botuné na TV boni wer. En tout respect na ba grand frère, respect na ba vie na biso. C'est bien éduqué. Fali Poupa c'est bien éduqué. Fali Poupa na ba mission à Congo, a très bien éduqué. Très bien éduqué. Fali Poupa c'est bien éduqué. Très bien éduqué. OK. Parce qu'il y a très éducation, éduqué. Fali Poupa très éducation, éduqué. Fali Poupa très éducation. Éducation. Bien éduqué. Mutu mayele. Bien éduqué. Mutu azana mayele. OK. Parce que souvent balanda sagesse ya Fali Poupa. Makambo ba makena ba télé. Ninga défendaka. Soki ba tala kango. Bayo kangona bato mais ba sala ba conseil na bango ba ko sala ngote. OK. Oui ba wera. Passer makambo yo bato musu ba sai na ote. A part Fali Poupa. Mutazo zo aolongo la génération nyoso soni. Moi ba JB ba sali. A part Fali Poupa, mutazo la génération na ba la génération. Bato le ba wera zo mériter respect. Yamakasi. Weranson. Ba Weranson. Au moins loko Fali Poupa aboya ko kangama na bato akatila te pona ba buzo ba mususu ama toko kangama bome ba buzo ba mususu akima na epo emsu boko kangama bosola bien ote sur le bilobi buzo be côté susu yo mona Fali Poupa lingaka aza na kwena ye alingaka aza toujours na maramna ye mais on le kana TVT qui a fait bato akatila te afinga vie Kofi non on respecter Kofi comme Vienae mais aolingata le kana tenga la finga Kofi pour bato betela maboko pour les fanatiques non yo sala ka cop na aole kana na conseil bota ba loba kan ko ba bato non yo mona kana vie pour avancer respecter ba yaya pour avancer yeba bisiko tina bisiko ozokende le loba wera taba beta ba conseil un sur ba bina biso ba bina biso ba ferry ba communauté bisika ba wera ba koma. Ah bon. Mais sans polémique. Faire la communauté place ba wera comment. A pas bien Fali na génération. Sans polémique. Bon quand tu ma wenge parce que ba ngona ba wenge ba iban mais te mena moi ba gola ba zoyemba faire gola oleki wera et bon. Tant to ba ke bato tout batnyo omoni to ba ka kotanga classe et ça concerne l'éducation non. OK. To ba moni chazes pe ya ki bomoto faut salaka. Très bien. Et ça que ceux qui ont français qui osa maïle non. Pourquoi il peut y penser moi bourrique. Osa na ko bani na français. Osa mal éduqué quoi. OK. Osa mal éduqué. Parce que mutu lo kwa ba wera. Mutu lo kwa ba wera no tala wera. OK. Akena maye Akena maye a pas Fali muta olongola génération na esoni papa basal papa mabawura basala a pas Fali Poupa te bawura te donc faire a communant no na niveau ya wera te tala non na TVT pour na finga ferré pour Fali Poupa sepela non na TVT na finga wera na finga Kofi jibe pour Fali sepela jamais
Très bien. Parce que tant on finga batouana, fallait pas autant parce que petit n'a pas lobby à ça peu boy. N'a autant la papa par niveau. Donc pour nayo faire comme on a niveau. T'as la vraie star hein. Moi je suis pas star à Congo. So ba 3 pour nanga, ba star ya Congo sans polémique. Sans polémique. Fali. Wera, Kofi. Bongo Ferré. Non so ba star. Tala. So ba 3. Papa, Bastar à Congo. Tala. Ah, biso na Congo, eza normal, ba fanatique. On meka bato ba fingaka ba wera. Ka bato ba kapela concert wera. Bato ba fingaka Fali. Ba kapeka na omni musique ya Congo, eza wa libanati. Omoni mutu a finga faire oleki wera. Ka bato wana ba isu na concert wera. Oleki. Ozomon, on doublé bateau. Mais bazo traiter. Mais ça, monsieur que bastard, on a tangé pour la polémique. Sans polémique. Fali. Aigle. Numéro 1. Fali. Nabi bastard. Bastard. Wera. Papa. Kofi. Bastard. Nabi bastard. Mais donc tu fais arrêter bagola ba osepela. Nabi bastard. Papa. Tu peux ba ko sur la liste ba jaloux. Nabi boye. Nabi na tangé même ata mikolo so ba fa na bandako. Papa, mais sur les bastards, la tengelo bastard. Allez, ça bastard, on a fait. Papa, n'a polémique. C'est sans polémique. Ah, star amnen, on peut époni. Aïe, ma bande mouna, et à star amnen, avec ta conseil, bien. Mais la liste bastard. Papa, on me choque aux États-Unis. Choque aux États-Unis. Tu vois, on me dit Jason à Koufa. Bon, tu check à peau, Azaki Missien. Autant que Michael Jason, autant que Rick Ross, autant que Nani. R. Kelly. Toba manani wata tatouage be 55 Liwen autant sur c'est HR nani c'est 50 comment que basta ta tout ça na basta na ba vedette na ba to ba boye na ba to ba boye matina ba to ba zoya matangulo basta même ata ba ba musicien ça ba fandi même ata ba fantiki na ba fandi batali na liste ya makambo ba te petwa na raison. Et ça a fallu inviter à un problème, Babilo Moussou, Alina Kamana, Batute pour inviter à Bouzoba. Mais la tingue l'autre 3 stars, même maman a mis ça sur ma famille. Au bâté petit là, la PCORS. Même yo la conscience, à tes missions sur Sili, ou le bénage ou soli. Ah bon? Papa, la tingue l'autre star, mais ouais, à sa star, Talatika. Mais à star yozo loba bazo traité jaloux ya fait wera jaloux ya fait na biboye bo compare papa na mwana ti mais moi na lobby papa za jaloux te non omoni bazwaka idéologie ya Fali pour ba avancer na misana bango moi so bazwaka mayele ya Fali sagesse ya Fali stratégie ya Fali musique na biso na génération pour toi quoi avancer. Très bien. Yo mona gezma wete bana carrière na finga ta mukolo moko. Jamais. Yo ma gezma wete aleka na tiba baki faire Fali boy parce que ay belo ko luka. Comme pe génération na bango. Baba boule za bien te bo me ba carrière. Oh. Baba boule que soit fini wera ba fati ba zongi si wera baba boule que ba zo avancer ba 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 carrière. Ba benga ive jaloux. Bon. Wera bimisa bana mais balobi aza vie jaloux. Wera bimisa bana balobi aza vie jaloux. Omoni nga pona nga aigle ya wengeza kama opona izaka wata oh nga pona ngai obenga wata aigle na ndenge nini aigle ya wenge na bi ya wenge ya wenge parce que aza na vision moko ya aigle te héritier azana éduqué so aza de boza moli ba bilo musheza kaka ndeka to bien ba wenge bazaka vome héritier aza très bien éduqué héritier watana il a un comportement wana ya aigle mais faut zaka na bateau ba bateau entourage bien pour la ça déjà na ba CG Chali Bunga non conseil ba baksaka non on me conseil tant ba na te faut o baksa mutuka idée faut zaka na bateau bien comme moi so jana na ndako faut penser ka ba conseil faut la séquer à venir le bit aux joie le là toujours le bit aux joie. OK, pourquoi pas te ah petit Fali et puis bah toi pote bata la mambo comprends
Wera beta conseil na poto. Biso do ba internet. Ba bengi vie jaloux. Ba bi boy wera beta conseil na poto arena to beta. Mais atanga kombo ya faire gola. Aoye ma faire na micro. Total la réunion sur ba internet. Mais là ça a trop fallu. Là ça a trop fallu mais ignorer héritier. Mais héritier qui na kasi wera papa ma beza nango. Singa famille katana te ma beto ezalaka. Mais wera zwa micro tanga kombo ya faire gola. Bat ba ozongisa ya faire mais au moins que héritier zala mais bazo ignorer. Ozomon vie ndapola ngai na wenge ba encourager na ba héritier na wenge ba encourager ba encourager héritier watana be parce que héritier mututa na mabe na ye mais azonga toujours na sama kolo ya papa na ye au moins qui a très bien éduqué. OK au moins la vie non sont encore fali moi fali as exemplaire ya la tout ya génération nyos ngana zonga na fali ngana zonga na egg apa fala ki makaba buzoba ya ba buzoba te et ça bien te mais bazon un exemplaire fali pour ba avancer na carrière batu ba même qui n'est na normal mutu to ya kapo a finga mutu yo saka aina kosa mutu boy a finga mutu boy po ya chineka elamba achineka pole kana kosa futa ka 3000 fa pas que finga ka mutu ya eloko musute ya ka finga ka mutu po asepela nena ni ba wera bachaka bana babuso bati ba wera basema mwa minene ya minene rosenga faire nini pona wera bon ngai respect kana ba yaya respect na ba papa parce que mona nyoso Ngama igwe tala faut la bagola mususu apa ba polémique totika ba polémique tala totika ba polémique igwe de la forêt te bien de la forêt te les vivants en tama au moins la génération wera star ou bien star na génération na ye au moins la génération fali za star. OK. Star penya osakana te ya ozaka trona. Na sina tangeli. Fali wera Koffi Olomide. Après tango eko esusu eko tia papa chéri. Jibem piano. Na otengelo ba star ba sala mama minene na mboka oyo. Batu bakufa pona batu wana. Ndeko tozongaka. Ba polémique ale koma polémique moko ya matolo. Et comment polémique ya ba wera kala bemta batu ba okufa ba bomana. Polémique ale koma ke na finga fali po na ki osenga moi sandele pas vu na poka po na finga ki kombo afali. Osamon polémique koma ale na finga na fali po mutu achanga kapo manga poto na finga fali po mutu achanga kapo akabelanga no. Polémique ezaka ndi ya ba wera ba jibe ba Koffi ba papa Wemba. Osamon très bien. Les polémiques tika ka Koffi nga fali. Polémique si les lenge kuma ka fali ba ofinga ka fali. Ba ofinga ka fali polémique la suite ke o de la génération boy to cha fa non. Et kuma ka fali aza word fala za likolo. Tala fala tika bangu makasi. Ko makam fala osala lelo. Asala déjà, atalaka déjà. Omoni eza ba tebe ba beta ba njemo na kala. Mais azaki pe na avantage beta ba stade match wana bazaki na vision te. Et ça, tu saurais être chant, bandembo et kangapé. Mais la zaki na vision stade de Mati. Tu t'as fallu à Betika stade de Mati. Hey, tout le monde a pas quatre. Au moins que fallait d'aller dans la vision pour ta babino boye ba abalota d'aller la vision ba vie. Abalota d'aller la vision ba vie. A otanga bango. Ah, ok, ande boy. Yo ka sho conquérir fallait na Congo. Fallait na Congo à conquérir te. Ozomon. Mais ba wera baza bato ya koboya kate boya wera baza bato koboya kate oyo inanga ininga la vie continue wa ino ini ai nanga po miti ba wera baza bato négligé te na mboka oyo OK baza ba icône neto benga ka fali pour pas icône ya musique ya Congo neto benga légende ya musique ya Congo ba wera baza ba icône na mboka oyo neto tanga ba Madilu system ba Grand Calais
pepe calé eza ba wera ba luambo eza ba wera batabule eza ba jibe eza ba kofi to boya raté internet ko sa biso te malobe omoni te ngapi ana te bato wana ngapo na respect bon ngapo na respect na bato wana mais makambo awenge penja na koki kokota ngo mingi te mais pona wera na bi valeur wera oui valeur awera voilà mais je pense que au monde qui peut m'amener le cas entre mais peut valeur pa papa fait OK mais respect na ba wera très bien respect na ba wera wana tala mo sokati na njete te so kwe na ote ko bateke na longi njete o bazo ke exemple afali ba oke musika bagolo ba wera linga ferité pardon bagolo ba comment que toi ka sika moko tu n'as carrière musique na papa voilà vous êtes Petit Fally je pense que après Diki après Amen tous là-haut il y a aussi aux en préparation ou to consommer na nukaka Amen bon tozo omoni njembo komisa njembo eza lipanangu ba eza pe facilité njembo eza travail ba idée OK yomwe ba njembo to misaka njembo eza kama moka bote lela misanje ba bayoka no njembo eza la idée idée préparation aux autres travailler et puis njembo yekuya tabat ba osepande osemo bon ngaza na nga posete na carrière en tout cas pour nga na pesa kanja merci ngo batela nga na foyer nga ona nango yo pe na zo avancer na ndenge nga nga leki na mutu ti ba bio comme orgueil comme mapeka likolo ya problème te obanga suba to si ton dima makambana fali kutu bomo ya mamba osa ya bien ya malunga ya kitoko bobo ya siko pourquoi nga te na ti bwende ata bobo ingai na osali obanga kambasi bourgeois te ambasa na biso na ngati ambasi ti alongba na air victime wana atio tata ker moko ukanga mona likambo ker ndi ambasa tata ker moko te na air victime ba musicien limité obanga ka innocent balume te baza ba musicien limité bakobanga c'est trop dire attaque au respecter limité principal de mesures de longueur innocent balume limité principal des mesures de longueur on a innocent limité principal des mesures de longueur limité principal de bato toujours tangela wana na ba carrière na bango baza ba limité des mesures baza na ba mesures mais baza pe ba start yaka ba chance innocent ba start yaka chance innocent balume papa et puis même bazwata biso na parler est-ce ba yo ko tuna Petit Fally mambo ebe ko tuna ba question ba tu na lobela ka Fally na rappeler na ba no jemaye jeko voilà Petit Fally mais l'habité lelo comportement ni ozo déplorer na ozo déplorer oyo ezo sepelisa oté na musique ya Congo exemple bongelo ke se présenter ka ba polémique ekomi bo respecter sur ba mikoloté ba légende bo pesement ba valer na bango te bocha ba légende na place na bango te mututu akomi ka soba ti musique mo anje mo ke kangi akoti na ba polémique yango beaucoup avancer ndé la vie continue OK la vie continue biso belaka Fally na biso c'est que tous les Stade de France pourquoi pas ça mon aigle a os permis ba yo visa pesa na wana eza pour la visa pesa na pour la musique pourquoi pas te gena beta na ko beta Stade de France na za mona Fally mona aigle yo za permis ba to na ko beta Stade pourquoi pas est-ce que nga ne me Fally poupa non na za pecho encourager na za pecho Alexandela pourquoi pas te katanga sur première place ninga tchanga na arène dans les lotos balobara bana tom su ya Fally musicalement parlant c'est que tout tchara Petit Fally na kati yo za pena moi na tanga makosi c'est moi na elbos faut taper Petit Fally mon ami balit OK Petit Fally za wanati oh papa pio lo ngolanga pas Fally mona na mona ye oh na za nemi na été azam to encourageanga tout le temps azam to apesa toujours chance pourquoi pas te que na beta Stade de France wana à ta première place na do kanta boke stade ya ngwana pourquoi pas
au commentaire histoire. Nakoma du stade des martyrs. Et ça on a stade de France, pourquoi pas? Donc comment dire stade des martyrs? Nakoma du stade d'Angola. Paris la Défense Arena aussi, tu étais là? Ouais, tu étais là. Tu étais là? Tu étais là. Ouais, tu étais là. Mon frère, t'inquiète pas. Ah bon? T'inquiète. D'abord, on peut te baser là, yo. T'inquiète pas. Tu as date à stade de Ça t'inquiète pas. Tu dis quoi? Ça t'inquiète pas. Ça t'inquiète pas. Pour s'inquiéter. Ok. Voilà. Ah, petit Fali, yo, amoué, bis. Yo, t'aimé. Bis, t'aimé. Bangonko. Voilà, Boni les aiglons. Ouais, en tout cas, on travaille toujours. On travaille. C'est chef Gomez Mbambo-Tebele. Chef Gomez et puis Keva, le grand domaine Keva, les Kofi, Baza Belé vraiment. Nous allons chanter moi il m'a peu bien beau. Les Kofi non? Les Kofi ils ont chanté moi il m'a peu bien. Belé. Voilà, pour yo, comment robot là-bas musicien, bah koulou tunayo, alongo n'avait pas koulou tunayo, pour robot t'as pas petit Fali. Ah, petit pas na makamuna. Ah, ou l'équipe va koulou tuana. Ah, petit pas na makamuna, au sala. Ou l'équipe belé. Tenga les cam petit. Tenga au sala cam sala. Voilà, petit Fali est artiste et musicien. Aux charpentiers, aux maçons, aux artistes et musiciens. N'habité, na bateau tout barota la biso. Je pense que bateau balingara la bonne musique, surtout à Gianni Tambo business. Faut na cotiser na Gianni Tambo petit Fali. Bateau nyonso bako kusa. Gianni Tambo solara très bien. Gianni Tambo je te salue Gianni Tambo business. Ah ya solara très bien. Yo lingi iPhone ya kitoko ozongo pa Gianni Tambo basket école et Kuba. Gianni Tambo business na pesi ba mo déplacer Rolanda biso. Est-ce que bana Oyo bientôt tozana Oyo? On s'appelle na Oyo? Na Oyo le 18 bana Oyo. Petit Fali, j'arrive à Oyana. Ozana Oyo le 18. Bana Oyo, Torozana Petit Fali le 18. Un Petit Fali. Est-ce que tu as rata et l'euro morata en tant qu'artiste et musicien? Yewana zogene nani yako kangelanga ye. Ngola na kangati na maboko wo solo muki. Nani yako pesa ngai monama. Tala tala ekomi koyoka ngai samo. Ah, ba bébé ba komi koyoka ngai kele. Ah, yewe nazagene nani yako kangela ngai. Ah, mawa. Ah, je n'ai pris de l'âme. Je n'ai pris de l'âme. Le cœur est taché chez nous depuis que ce regard est parti. Je n'ai pris de l'âme. Je n'ai pris de l'âme. Le cœur est taché chez nous. Le cœur est aride. Voilà. Je pense que c'est Pélicia Théo Zambrota. Oh, il y a des merci aussi à Drey Mabaya, un bon tonton. Il n'y a pas de comme toi, j'ai dit et je confirme. Petit Fali. D'abord, qui vient Jojo Yata, les millionnaires. Vient en Marseille, camarade à Jojo Yata, Bazarade. Ah bon? Tokos. Voilà. Ndegona petit Dan Mario. Ah, bien Babi le 8. Le 8 novembre, Bataclan. Le 8 novembre, la Bataka, bien la biso Tidiane Mario. Ouais. Na moi qui. Et surtout, là-bas, la Brazzaville, Tidiane Mario, a une trilogie, 3 concerts enfilés, na Stade Félix Eboué. Ouais, Stade Félix Eboué. Les 3, les 4, les 5. Les 4, les 7 aux Awana. Voilà, Brazza. Tozane belé. Petit Fali aussi. Ouais. Tidiane Mario, Walove, na pesi bombote au Rolanda biso sikoyo. Pourquoi pas aussi de dire un grand merci, surtout na dada Ulungu, na petit Fali, na bateau tout bas Rolanda biso sikoyo. Espoir de la jeunesse na Brazzaville.
Espoir? Espoir de la jeunesse. Ah bon. Voilà. Napesi Moïse Zamunda. Yazara toujours pembeni ya Tiliano Mario. Moïse Zamunda. Big salutation à toi. Moïse Zamunda. Pourquoi pas aussi Manager Scobar. Manager Scobar. Manager toujours à côté à Tiliano. Scobar là tout bien. Et puis napesi mes condoléances na papa na biso. Papa social, papa banebele, mes condoléances na libota mobima pe na famille. Yagi Noël Ngoya, Yagi Noël. Izama mwanjambe yaka. Oto bobota matukukufa. En tout cas, Yaya. Ma sincère condoléances na famille. Condoléances à toute la famille de Yagi Noël Ngoya. Merci. Pour tout le monde malam. Chika, non, Yagi Noël. Yagi Noël. Je te salue mes condoléances. Merci. Courage, beaucoup de courage. C'est la vie. Voilà. Petit Fali, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Réa de Madrid, je te salue, Réa de Madrid. Quelques salutations, on a battu tout. En tout cas, on a souhaité des bateaux, on a souhaité Kabangwana. Voilà, un grand merci na Dada Ulungu na Suisse ou pas disposé. Et puis, moi, quand on a vu Olivier Isangui, Olivier Isangui, Olivier Isangui, le grand prêtre de la Kasumbalès, grand prêtre, et son grand prêtre, il faut que l'on connaisse. Grand prêtre Olivier Isangui, il y a encore 5 000 balles à Oseka. Olivier Isangui, la grand prêtre, Olivier Isangui, là. Bana Kasumbalès, à bientôt, Tozana Bino. Bien, Bishop Doudou, Nalikasi, Boss Doudou. Nalikasi. Ah bon, Nalikasi. Océan Tamboana na sala na ba base mais akoma Océan. Océan Tamboué. Nalikasi, ngana zasiko na mo boss Guilain Tissol mobali ya ba peta so ba Duba ba Doudou ana le makambo. Ah bon. Que mes jours au coup na pena boss Guilain Tissol petit Fali. Guilain Tissol. Guilain Tissol mobali ya mo sasa ngamba. Ba tombo mangwana Guilain Tissol wana. Likasi Lubumbashi Kolwezi. Ba tombo na Guilain Tissol na pesi bambote mobali ya moi si azanga mbanda mon boss toujours présent. Pourquoi pas aussi à Fiston Samba, Fiston Samba. Bien biso Jeff Bokungulu. Bokundjampela Bokundjampela ikataika wa Jeff Bokundjampela ikataika. Bonini Kiki Tenge, je te salue Kiki Tenge les boss Yannick Mouawa. Yannick Mouawa premium mais boss. On est ensemble Mouawa premium. Voilà. Jean-Marie Lukula c'est Yadema. Bolingo mabe. Et kono betangai. Quel que soit qui te quoi c'est que jamais koki kopé ça motamaradi ya petit Lukula c'est Yadema Don King et papa de Petit Fali. Honorable Dédé mo passe à mot de passe. Toi c'est la rabo c'est moi Lukula c'est. Ah bon, Jean-Marie Lukula si et Yadema je salue mon vieux Kouloutou Petit Fali veut se pelarano pe makasi Fiston Samba. Fiston Samba, je te salue. Ya se pelarape na musalo sala. Maître bienvenue Faso. Maître bienvenue Faso, je te salue. Maître bienvenue Faso qui t'ocose. Ah bon. Ouais. Merci à toi Fiston Samba, les managers les plus suspects Fiston Samba na PCP Bambote Wazaro ces journées quelque part. Merci à toi Petit Fali pour la disponibilité. Un grand merci. Salon No Limite na Paris. Salon No Limite na Paris. Ouais, grand frère. Voilà, tu peux si Bambote, ban à Paris. Salon mon est na Paris, so tu n'as No Limite. Salon No Limite. Na pesi Taylor Chimpi na Paris wana pe na pesi Bambote belé wa Rolanda biso sikoyo na Shekina na Meso. Comprendre ce que ka Paris, tu n'as Salon No Limite na Paris. Voilà, Salon No Limite na Paris. Pourquoi pas aussi à mon vieux Kouloutou Hervé Napesi Bambote, merci aussi à Gesha Mungani. Un grand merci, une équipe Mobile Afrique et la télévision. Merci à Richard Tessa qui était derrière la caméra. Pourquoi pas aussi de dire merci beaucoup na abonné fidèle na biso, surtout na bateau ba partager et puis na bateau ba commenter et au la biso énormément bien. Merci na abonné fidèle na biso. Quant à moi, je pense que tout le monde a ni bongo au prochain numéro. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba,
Mike Lokaka. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.